Des bandes à London TV. Maintenant là, à autre chose, je l'ai au trophée, moi si Atalo. Ton impression, à vu des années par rapport à trophée Wana. Tonton Hervé, tant on a eu kakito na mona keloko wana, et ningi se makila na nganzoto. Voilà les femmes fortes. Ça c'est bien. Femmes oyo basi o bazo ça la fierté ya Congo et puis cinéma congolais. Aza numéro 1 onga na kolo ba selonga Chevani. Aza numéro 1. Poto moni yango na batu misusu to moni yango na mama Sila Bisalo. En tout cas aza félicité na betelié maboko. Donc azo tombola cinéma na biso na ba façon nyos na ba manière nyos to. Papa, kozwa trophée wana eza jeté hein. Alors il faut être combattante pour longa et donc so koza combattante te et puis oyebi oyo zo sala te okokozwango te. Des bandes à London TV. Là a continuer koya nango. Yango ezo sala ka ekomisaye professionnel. Bisika nyoso oya zo kende batu bazo ndima ye facilement. Eza juste pour na babiloko ya mike wana oya zo sala. Batu bazo comprendre qu'il y a une femme sage, une femme battue, une femme forte. Ah voilà. Oh nga la koloba yangwana donc eza bien makas et puis aza nzela o biso to ko suivre na sima na ye. Po biso pe lelo to koma lokola ye. Po ba initiative nya nyoso eza kamalam. Des bandes à London TV. Et Marlobi théâtre, il y a plein de filles au bail la théâtre kaka pona mibali ya poto. Au monde a bourgeois na musala te ayine kana beauté na ye ayika po mobali la ligne na poto ya musala ezate. Des bandes à London TV. Wana eza selon bazulaka ba fille o basalaka théâtre mais eza bongo te et eza na ba fille ebele o basalaka théâtre ou bien basalaka cinéma baza bien éduqué puis batanga ba classe hein. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Bozu Bakoya Rolanda Yabino, humble serviteur, au nom de tonton Hervé Lessaïa, mais c'est toujours que c'est la bino à travers cette émission. Analyse à parti pris. Analyse à parti pris, émission de celle Rabino, analyse sur l'actualité. Nous sommes comme la Rabiso, Nambo Canabiso, musical, théâtral, politique, toutes les actualités. Je vous dis un grand merci, la confiance, vous avez toujours gagné tonton Hervé. Et puis je vous demande déjà de vous abonner massivement dans notre chaîne Demel TV original pour ne rien rater. Et merci à tous les abonnés de Demel TV original, YouTube, tous les abonnés de notre page Facebook Demel TV original. Vraiment, naba commentaire bozotia, naba j'aime bozotia et puis naba partage à l'émission nabiso. Vraiment, on est reconnaissant. Il y a qu'on reconnaître que vous êtes là pour nous. C'est ça qui est Ami Ganzo, c'est Abino Ezate et puis salutation Abino puis merci Nabino. Voilà. Aujourd'hui, on doit parler de l'actualité théâtrale. Tout le monde a bongo. Sila Bisalou, Aouti Bongo, trophée Mouachi Atalo, tout mes campés Kosolanga avec mon invité, elle c'est qui, elle c'est Chevani. Azara toujours là, présente ceux qui n'ont pas par rapport à l'analyse, il y a Nyonso Koumil Rabiso, tout ça, vraiment malade mon aïe. Je tiens d'abord à remercier Lily des Suisses, clin d'œil à toi Lily. Merci aussi à vous, mon vieux Sam, un coucou le nécessaire, Sam, coucou le nécessaire. Sam, coucou le nécessaire, n'a pas encore toi frappe parce que Radio le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon terme, même un coucou. Moi, ça, mon coup, c'est à toi, merci à toi. Merci aussi à tous les avacouk de SB, Maboro Lucolo toujours. Merci à le président Josué Ngondi, merci à maman Cathy, merci à maman Berthe, merci à maman Zozona And, Boza vraiment ébélé, Rosi Ngalula, Rolin Zinga, Rachel Ngalula, vraiment vous êtes ébélé. Bakouk Nyon sur ASB. Merci aussi à Sila Bisalou et félicitations na trophée Mouachi Atalo. Vraiment coup de chapeau à toi, notre mams. Ça montre vraiment qui est Nyon sur sa malam. Si vous avez dans émission, na cadre ya Kitoko Oyo, tous abon na kati ya matete na commune matete na quartier Kwenge 1, espace New Coach. Masanga ezara ya maleli, makiele ezara vraiment te, musique moi ya Kitoko, nyonso ya Kitoko, donc soza ya matete. Otunika Kwenge un référence eza bongo winner, so comme na winner otunika ka New Coach, espace New Coach. Oromona espace moi ya propre ya classe ezara na vraiment manasi. Si tu es même langage avec moi, faut on déjà appelé ça invité nanga ya le lombote. Chevani bonjour. Bonjour tonton Hervé Lessaïa.
En forme? Oui, toujours en forme. Sentez bien? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ça montre vraiment que tu es une femme. Je me suis dit, beauté, je me suis dit, sans maquillage. Tu maintenant habité dans le naturel. Papa, moi, ça, c'est une forme nyonso. Et ça, quand tu as make-up pour tout ça, tu as longue, tu as mis kitoko. Si tu as le moningandeni. La mono très naturel. Naturel, makasi, mais nazaka kitoko, joli, joli. Toujours belle. Mais femme libre. Oui, oui, femme libre. Célibataire. Célibataire aussi. Non mariée. Non mariée. Tu cherches toujours l'homme qui va te faire engager. Oui, oui. Chez Vanny, ça c'est bien. Voilà. Okay. Bonne santé d'abord. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Santé très bien par la grâce de Dieu. Bonne Moussa la casse théâtre, ils ont marché. En tout cas, théâtre, ils ont marché. Kimia, nyos, ils ont bien. Ndeka to kana nzambe. Yo kana kana nzambe. Ngala yo kana kana nzambe mutu musuna ko yo kana nzate. Kaye. Kanzambe. Kanzambe kaka. Ça c'est bien. Voilà. Théâtre ils ont marché bien. Tu reconnais vraiment directement na et le to vandeli awa to meka un peu. Moni na monde na biso ya lelo to be mokila lelo ba tumsu ba comprendre té. Donc na lo ba lelo roman moi tantôt Hervé je suis là juste pendant ça là boire ba fleur na mama lamu ezo salama nazaraka wana te pona ko ya ko chrétien ba tutu be ko ya ko sa ba émission mo ba analyse pona ko finga to pona ko sa la ba vidéo ya mitakala ba analyse non 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 je suis là moto se mama lamu na applaudir na boire qui fleur c'est plus mama b na ye na sali remarque pour que ça nini au changer mais ba tu vas comprendre rater pourquoi ton tour va ça na cher Rosala oncle de Zabakouk ba tu va y barater pourquoi na sala choix na sentiment parce que j'avais trouvé que à travers Sila Bissalou, il y a de bonnes choses. Il y a des choses où ils sont toujours en merveille. C'est ça qu'on a dit non. Moi, je suis le gars Moussa Malamu. Tikana félicité, Tikana Lobelaye, Tikana Sa Maramunyo sur Malamu Ponaye. Maintenant là, à autre chose, je l'ai vu sur trophée. Moi, si Atalo. Ton impression, à vu des années par rapport à trophée Wana. Ton Hervé. Tant on a eu Kakito na mona keloko wana. Et ningise makila na nganzoto. Voilà les femmes fortes. Ça c'est bien. Femmes oyo basi o bazo ça la fierté ya Congo et puis cinéma congolais. Aza numéro 1 onga na kolo ba selonga Chevani. Aza numéro 1. Poto moni yango na batu misusu to moni yango na mama Sila Bissalou. En tout cas aza félicité na betelié maboko. Donc azo tombola cinéma na biso na ba façon nyos na ba manière nyos to. Papa, kozwa trophée wana eza jeté hein. Alors il faut être combattante pour longa et donc ceux qui sont combattantes et puis oyebi oyozo salate okokozwango te. Voilà. En tout cas la félicité na bois kele ba fleur ba coup de chapeau maman Sila Bissalou. Ba coup de chapeau na ba fleur rebelle Sila Bissalou. En tout cas moi aussi je dirais félicitations à toi. Ceux qui les lot aujourd'hui trophée moi si atalo c'est parce que tu te respectes, c'est parce que on se donne corps et âme na musala na yo, on se donne corps et âme na personnalité na yo, ya ko garder toujours personnalité na yo, ya ko se vendre en chair par rapport à musala oyo yo osailaka population na to ba fanatique na to ba ange na oyo mo benga keza bongo ba baku ko to pe ba internaute nyonso autrement pe to benga ba diaspora na bisu ya mboka libanda. C'est ça que aujourd'hui pe batali bato pe balandaka bino babité s'il la mérite quelque chose hein, par rapport à mon amnaye azwa trophée à moi si atalo parce que elle est valeur, elle est chère par rapport à Moussa ça elle a rabato. C'est ça qu'on va demander à vous, n'arrête plus, n'arrête pas. Continuez toujours à faire de bonnes choses, continuez toujours à bosser, dire pour continuer à satisfaire fanatique nayo, abonné nayo, ange nayo et puis internaute sur eux balandara vraiment ba série nayo nakati ya chaîne SB hein. Tout le monde a vraiment na 2022 bilés qui vraiment positif par rapport à Maramunion aussi le bandé ko ça le bilan vraiment était vraiment positif côté film côté sortie tourisme gago nyonso oyo ça qui émission 15 minutes non rubrique à 15 minutes na yo tous les artistes oyo jouer na katia SB tu as créé quand même je m'excuse rubrique il y a 15 minutes pour que balobelaka arriver na bango na katia SB comment on filme le ça jouaki ba retomber ça comment omoni babilo ka boende kala tozaka na ngote na ba chaîne na biso donc si là aye na ngona katia cinéma na biso veut dire que olinga même professionnalisme mon na katia cinéma. En tout cas tu es vraiment à féliciter
moi je manque même des mots à vous dire. Nazara toujours, na manquera toujours un mot, nalobara toujours nzambe oyo alola, abakisa sagesse pas intelligence 4 na yo parce que oyo zo sala eza ya kokanga munoko te ya koloba. Il faut to loba, il faut to bele, il faut to ganga batu ba yeba ba yoka ke sila bisalu mobwe, elle existe et puis elle fait des bonnes choses. Ceux qui te l'obité, muta oloba pas rozalate. Ceux qui peut te pécélité, muta pas repécer là à rozalate. C'est à nous, c'est notre devoir, nous les chroniqueurs, les chroniqueuses, tous en a juste pour nous féliciter notre mams. Bah initiative hier on a eu kitoko bon na kati ya chaîne naé et tu peux dire quoi au lobanasi na nini par rapport à l'initiative hier on a chaîne. Bon pour nanga iloko na koloba na maman Sila a continuer koya nango. Yango ezo sala ka ekomisa ye professionnel. Bisika nyoso o yazo kende batu bazo ndima ye facilement. Eza juste pour na babiloko mike wana o yazo sala. Batu bazo comprendre que ça une femme sage, une femme battue, une femme forte. Ah voilà. O ngala koloba yango wana donc eza bien makasi et puis aza nzela o biso toko suivre na sima na ye. Po biso pe lelo to koma lokola ye. Po ba initiative nya nyoso eza kamalam. Na mona nanu eloko mabete o mama Sila sala. Vraiment. Oui tonton Hervé. Eloko mabeno na sala ezate parce que ayebi valeur ya musala na ye. Ayebi copie ya business. À comprendre que c'est son métier. Oui oui. Copie na yango wana. Pour qu'elle le lance dans la syllabe, il faut se donner corps et âme na kati na ye. Tu vois, il y a d'autres choses. Ça montre à cause de succès, au moment où succès, au moment où il y a un impact, un danger. Mon dernier travail, à moto avec ce travail, a mérité que un succès au oui. Mais ce que bateau quoi, si la bicelle, bateau mo, au stade succès, au taille de travail, il y a yémoko dans nos personnalités na yé, quatre némo dans nos arts et zana nzoto. Et puis, bah film, bah série, ça là, au ça il y a éducation, na kati, et ça bah série, moi, ça édifiant, et ça quoi édifier ma beauté belle, et ça quoi éduquer ma beauté belle par rapport à moussala, tu peux message, tu peux leçon, où ça quoi attirer les bisous, na kati pas sa bisou. Vous voyez, en tout cas, elle est super. Tu es vraiment super, tu es fantastique, tu es génial. Tu es vraiment waouh, Sila Bissal, notre maman. N'oubliez pas que maman Sila a bandi musala ona ajoazana wote. Vraiment. En tout cas, tokoloba kibo lingala toloba kibo lenge na ye mubimba. Voilà. Akabi yango na kati ya cinéma congolais. Ça c'est bien. Et puis amikoti si na kati. Azui intelligence na sagesse na ye. Akoti si yango na kati ya musala et lelo eboteli ba fuya kitoko. Azo lia fuyi, azo seka. Pona ngana lobaka mama Sila Bissal alia ka pomme rouge. Ayebi bololo te ya yebi kaka sucre pona nini se donna ki na kati ya musala na ye aloni nzete na ye elelo nzete ekoli eboti mbuma na ye moko azoliango na koseka nyoso aluki na gauche na droite te eza ya ye moko et puis eza on nzambe apesa ye ça oui on nzambe apesa ye akenda koluka ngo à gauche droite te akenda pe pa mutu akenda olele te avanda na ye na ndako boye eloko ngo yela pa bandi musala ngo tilelo ekomisi ye boye likabo ya nzambe oui oui les dons de Dieu. Sila Bissal, félicitations à toi. En tout cas, coup de chapeau. Le trophée Mwana Mboka et le trophée moi si Atal s'il vous plaît. Et y est pas maté, y est par rapport à ma valeur où tu vas retrouver pas nayo. Tu es vraiment un félicité. Rien à dur. Coup de chapeau nayo. Va de l'avant. Continue les sous quoi améliorer travail. Hein? Qui ça les sous travail. Qui ça les sous valeur et belé, potentialité et belé nayo pour que lobby osa toujours meilleur, osa toujours au-dessus. Il y a Moussala Nayo, Nyonso et les Kanakimia Nzambe, pas de sagesse, intelligence, Nayo pour que travailler malam. Il y avait plein de zabakou qui me dérangent tantôt Hervé, qu'est-ce qui ne va pas? On ne comprend pas pourquoi tu ne parles pas de notre nouvelle série. Ozolobe la révélation t'es pour Nanini. Film depuis Kotaki. J'avais dit non, ne t'en fais pas, ne vous inquiétez pas parce que Nazaraki n'a pas de problème, moi on a bandé Kolandela et maintenant là c'est déjà fini. Donc ici, je suis de retour. Naye Siko Yokolobe la paix. Notre série Révélation. En tout cas, ça marche bien, ça évolue bien. Tu postes qui ango, tu partages yango. C'est déjà un soutien au soutien de Star Nabiso.
parce que ceux qui filment côté tu as un commentaire tu sais tu vas partager tu partages rango et puis tu le belango et voilà maintenant là parlons de la série Révélation depuis côté déjà 100K opération 100K na épisode nyonso déjà et puis les sons mon vraiment ici là en tout cas ça montre vraiment que tu es meilleur. La sœur là qui a joué avec Linda, j'avais vu comment la sœur entre dans le bain. Il y a Katia série, elle vient ceux qui doutent, éviter, vraiment dans le cinéma, mais tout monier et l'ongia sikaye à côté et puis voilà, elle se donne correctement, elle incarne ses rôles par rapport à Moussa Landing, ça y est vraiment. Et puis histoire mort est vraiment triste par rapport à il y a casting bah c'est là qui va faire ça Linda coach et puis Serna Ewana bah je joue vraiment comme il faut Révélation ils ont leçon ma casse cours bani par rapport à Révélation. Tonton Hervé pour na film Ewana Révélation en tout cas pour nga na omona ngo eza lokola mateya o ba pasteur bateya biso na église. Ça c'est bien. Donc c'est une prédication. Tant qu'on a landaka film Ewana na zaka consoler en 100% et pour tout. Ça c'est bien. Na nyos tout. Donc film ezoke kitoko, film mama sila asali idée ya malamu et la kisike azamutu ya mayele. Pe na kati ya film na azwa ki penza sagesse na ye, na intelligence na ye kanda na mesana koloba akotisi yango na kati ya film wana. Et film na eza ko exploser donc na mona kutata moyen ya olobela ngo te tonton Hervé. Donc Moussala et continuer ka bongo directement ezolakisa ke mama na biso aza na lignée lignée na ye eza ya nzambe po nyonso sala kekenda ka liboso et puis bana o baza na sima na ye bazokende liboso biso pe babakuki nyonso o tolinga ye toujours biso maboko na biso za ka likolo po na ye kaka maboko ka likolo donc na moni kutu eloko na ko bana film ya te donc excellente donc meilleur film ça c'est bien. Oui. En tout cas, Révélation, je crois bien, non nécessité, mais épisode des autres kaka, to consommer en comme il faut. Tout le monde, n'anga souci n'anga tout le monde, est-ce qu'une opération va 100K, le quoi date bêta na biso va 100K, tout comme est-ce qu'une opération va 200K. Je dis que épisode n'y a c'est bêti 200. D'être ici la ivoirienne et bêter la biso, si la ivoirienne peut bêter sur 200, ça montre vraiment qu'il va qui vraiment consommer, hein, va consommer qui vraiment la série ici la ivoirienne comme il faut et ça peut bien ceux qui n'a Révélation tout comme si on peut taper 200 rien ne change l'aurait changé parce que il y a des leçons à tirer dans case chose qui le moment il y a sentiment on peut pas qu'on marteler yango to beti dans CTT mais quand tu dis que si la ça va série mombo et dikarabatu et difiarabatu yango to marteler la série yango ba to consommer on va tala ba landango de près parce que mutum sous ça ko fan d'aboyer atel babi non ça c'est mon histoire. Oui. Ça c'est mon histoire si elle a raconté mon histoire. Au moins vraiment que peut-être histoire na yé ay ba ngini ya aussi c'est la ngote alandi film si la yo comprendre non ko tout na zanga ki mayele so na landa ki atandenge si la même boyer engé sunganga na vie moni épicier ba mon leçon épicier ba mon éducation. En tout cas coup chapeau à toi Mams par rapport à la série Révélation, il y a plein d'artistes, tout va incarner vraiment kitoko, il y a Pasteur de la Foi, il y a Maman Jeanne, félicitations, il y a Linda Coach, Yemo Mam Sila Bissalou, la sœur de Linda, Emanitara, vraiment tous les artistes, pour la citer, tous les artistes, vous avez bien joué, vous avez bien incarné vos rôles par rapport à la série Révélation, vraiment. Mams koba non ça comme malamu parce que sur ça là malamu fanatique azara d'accord bazange non peut bazara d'accord baku nyo so pe bazara d'accord parce que au ça malamu maman pasteur Françoise Vang depuis Paris église la flamme du feu maman pasteur Françoise Vang depuis Paris église la flamme du feu mbote na yo maman je sais bien que tu me suis de près et mbote na batu tout balinganga tous les amis de Tonton Hervé je vous aime beaucoup na moi, il y a Mars dans un cas à Luanda. Je serai là avec Patrick Beckham, mon ami, ma star préférée. Donc, il m'a invité dans un concert naïe. Il y a Luanda. Alors, d'abord, on a signé à Atlantico le 8 mars. On a signé à Atlantico le 8 mars. Patrick Beckham va livrer un concert là. Fanatique tout à l'Inga Tonton Hervé. Je me dis que ça sera dans Luanda. On se verra dans Tonton Hervé dans zone Yatamakolo Kuna. Préparez-vous à conséquent. Je serai avec vous dans Luanda
dans le mois de mars. Le 8, Beckham a rejoué na signé Atlantique et puis le 11 p Azan a concert suspect kuna vraiment beau jelanga maboko afro ba baku tu ya Luanda hein ba baku tu ya Luanda ba un tournant tient chez Luanda ba on va se faire la mossa c'est là bas votre tonton est là, je vais venir là-bas pour amuser, pour jouer, pour rire, pour faire tout avec vous parce que chez nous c'est l'ambiance toujours hein? Merci beaucoup. Maintenant parlons de la. On va faire l'analyse par rapport au théâtre. Et Marlobi, théâtre, il y a plein de filles au théâtre kaka pona mibali ya poto au mona boazana na musala te ayineka na beauté na ye ayika po mobali la linge na poto ya musala ezate pour ceux qui za rapona bongo basila bisalo ba kitoko bana misala bana ba succès mais aujourd'hui s'intéresser avant bazo c'est basé toujours dans Moussa na bango. Est-ce que le rappel des jeux quand qui ba fille il a mis balle? Oui, tonton Hervé si na yoka yango. Mais c'est pas le cas. Wana eza selon bazula ka ba fille o basala théâtre. Mais eza bongo te. Et eza na ba fille ebele o basala théâtre ou bien basala cinéma, baza bien éduqué puis batanga ba classe hein. Comme moi chez Vani. Ngapi na sala théâtre. Ça c'est bien. Ngapi na sala théâtre mais naza fille on a tangi naza bien éduqué pa na biso. Na yaki na théâtre pona yo luka mibali ya poto te. Na yaki na théâtre pe la musu pona yebana te. Mais na yaki parce que naza na makila art. Eza pe eloko nga na banda ko linga depuis bo mwana nanga. Tant na sisi ba classe nanga na moni musale zo ya na ntena bité loko na linga ka théâtre. Musale zo ya na ntena banda na théâtre. So pe musale ye na ko sangisa kaka na luka ka batan ndenge ni na ko sala meto yela mibali. Mais c'est pas aussi mauvais ceux qui aux moi si ce mobile la CP na linga yo so ya na voix normale ils a gravité beaucoup na ko linga mais ko yande na vision tout le parce que bato ya la vision il dit que ah ndena théâtre boy na on mobile na poto ndena vision intention idée ko za bien idée ko ya parce que intention de ezamabe parce que etikala ko lisa yote o tikala ko yeba musala te o yeli vision o yena beat mo boy. Ah ok. Oui, ça peut na batumisu bayana extension wana na idée na bango wana. Voilà. Bon, wana biza pona bango mais ndeti pona nga chez Vanito na batumisu en tout cas na ndimité. Mais ndeti toza pe ba femme célibataire. Moi si nyo so fini ka ko suka na kati ndako libala. Là musu nzamba telanga mobali na nga na nzela ya théâtre. Siko soka yena nzela ya théâtre na tika tonton Hervé. Po biso ba fille ya théâtre to ya ko luka mibali ya poto na théâtre. Non. Là musu nzela nango na cause la lipamboli ya mariage eza na théâtre. Na cause appel nazo sala na kenda chaque jour na ville na betile musu 10 ans aller retour ville na tikala ozwa mobali te mais na ko ya pe na sali inane na groupe moro boye na zu mobali ya balinga est-ce que ça mabe eza mabe te mutayaka na betension mabe te mutayaka te na kei pona na ke écoute loko bote to kenda kananu auto romona kuna yo mondo oyeba ndeni ya ko gérer yango na sala to na sala te eza bongo mais to yaka na ba idée wana te o bango ba raisonner pour na biso c'est ça un peu ça c'est bien mais sinon ba o ba yaka na bango na voix normale pour non ça musala ba courage à vous continuez toujours à travailler mais ba o ba la boule que na yebo na yelinde mibali na yende pour bali en tout cas to mi pe sa valeur hein moi si faut en valeur les lo ba valeur wana yango le ba sila ba aussi ba trophée ba si atalo parce que assez respecté ka mi pe sa valeur c'est un peu difficile o yo kana ba bêtise o ke silabo en tout cas c'est un peu difficile voilà tout ça là vraiment effort ya ko yeba na ko se couper sa valeur na biso et zelo moi malamu keto to mythique to se faire laisser légère voilà na mibali nyonso partout dans le monde entier ko sunga vraiment te na kati ya théâtre pe ka ba lobi makamba be koti na kati ko bwaka na maladie za na kati bozo luka nini jalousie ya nini keto ya nini ato bwakelinga maladie lelo okoma na ngai te ato vandisinga na ndako lobi so nzamba bina bima na robima ato biki oboma ngai so nzamba bina okufa te na okufa te parce que jalousie yango ni ki mutema bango nini tozo koti na kati ya théâtre eloko eboma biso yango wana eloko ezo sala ke l'air mususu to avancer te eza ba jar ya babiloko wana ça c'est bien mutuna mutu azana lolenge na nzambe akelela na ye na lipamboli na ye na domaine na ye yo
ko étouffer lipambo la muninga te to domaine na muninga te nzambe yemo kayebi pourquoi tsaki yango pana ye soki muninga zo briller muninga osala makamalam muninga nzamba fungolele ba porte nde epesa o mutema mabe o bwakela malade tonto venga la benga bato bongo baza bandoki OK puis baza faible oui baza pe ba faible si tu n'arrives pas à m'affronter parce que tu es faible faut affronter ngande na musala otozo sala na biso mibale donc e comme makambo ya molili o bwakela nga malade poso yo komi na ba malade ngana yebi na makambo na te na o bwakela malade ndeni c'est que to bunda na kaka ndete o sala théâtre o yaza likolo yo pozo lukoko ma likolo to bunda na nde na bongo mais ya ba malade te ngala benga ka bato bongo tonto Hervé c'est que wuti na kindoki to motema mabe na e banda pa na bango c'est que ba koko ba parents na e bazala bongo yango makila me kiti na yeti na mwana nde ya komi ti place akozala azoluka ka sala mutu mabe eza nango na tina te yo ko sala nga mabe lelo soit pe na biki soit pe na kufi mais yeba ka justice nzambe ezala ka tonto Hervé justice nzambe ezali nzambe ayebi pourquoi tsaki li felo na lola oyo nyoso akosala mabe akeli felo oyo akosala malamu akende lola alors c'est le temps Bible yango ezo bana biso ke racheter le temps car les jours sont mauvais rango to bongo la mitema na biso Bible ça c'est bien tonto Hervé na yebi quand même kenda begi papa je prie pourquoi pas nzamba zo batela nga continua na 2023 et puis à bonne santé boy. Tu es de quelle religion? Papa, chrétien. Chrétien, religion, aux catholiques, musulmans. Oh, protestant. Ok, naza protestant. Ça c'est bien. Donc, surtout que les années là qu'on a le bateau tika na biso ko bomana. Pour mutu na mutu ayaka na mayele na ye, ayaka na musala na ye, place ya ye ko luka musala na ye. Tant muninga ye apesi le meilleur na ye. Ceux qui osa faible osani ate na copie ata muninga mukenga pe na poussa na taba. Mbinga ba misundeti nga. So na moni mutu alekinga na linga na approcher. Na yebe loko yazo sala nga pe na puko mata pembeni ata na koleka yete mais niveau pe sa nini e mata noke na koyokele motema mabeto ketu na spesa ye pasi so na pesi ye pasi nde nozwa nini na koma yete nozwa mayele na yete na koma na succès na yete na koma pe place ya comité donc inazuika na arrêter ka vie ya mutu bongo wani sa komi ki motema mabe et puis ko remplacer ka yete ata mukolo mo yo koma na ngote jamais na ye ata lelo mo ndeto sana na théâtre wana eza mutu so ebike oya joua loko intel o joua loko ye mo joua ka oza yete ko joua ka o mekola ko jouer loko ye mo oza yete parce que ya zaleli yo za bongo te akwa boya motema mabango na kata ya théâtre koma et puis il y a d'autres gens on peut pas comment à mon lui moment vraiment na ko sa film na ngabo na bipenda ke place au chevani ndem da ko beta mo bien mais le kanga na bika chevani ngana to coopérater nana pio petit na mo be choupette nana pio petit na mo be falon nazo ta choupette na benga e to falon na benga ya o jouer place wana nana pi petit na mo buka nazo buka na benga place wana mo yebi ke chevana ko jouer place wana bien le quoi chevana za mutu na na finir kasi tout cela to lobelaka mutema mabeti eza motema mabe le mususu soki ozwi chevani opesi pasi wana asali makambo apesi le meilleur caché pe yebwe akanti pe ate mutu abenga kingana o mérité quelque chose a kati pe caché wana apesi openda mais mutu oyo zolo baki aza pire nga chevani aza pire ngate ote place ana zui caché comme pele mususu atindela nga crédit na nga na ngote e boteli bino suba conflit mutu anga lingelo apa benga kinga yango ka fona pesa e musala na salinga moko or que nyoso ani esa motema mabe nzambe a frappé yo et loko wana soki sengi mutu intel fois sala ngo pesa ka mutu wana ata bozana ba conflit ranking pe pour nani ça c'est bien na moment on a 21e siècle ranking ya nini ya nini mutu nyoso azoluka a se développer mutu nyoso azoluka abima mutu nyoso azoluka azwa abonga yo kozala rankiner pour ni so koza rankiner obando zalaka toujours reculer nana ngo banda ko benga place ba biloko malamu eza mutu obenga yaza te pa bi ata na bengi na kene kuna mais ma rankine ne kuna ebomelanga relation donc c'est inutile ya kosala ki rankine pour eso rete biso makambu ebele yango na tonto Hervé vraiment chers collègues comédiens to me ka un peu kosala effort ya ko bongwa na mwandambu ya ko changer parce que toi ba rabité c'est seulement Rabi qui ne change pas il reste toujours le même nous on est des humains on peut changer nos comportements. Alors toi arrêtez dans qui motema mabe mambo tozana ya motema kan kwa ya likundu ya chwaka ya kachiwana to c'est fort to éviter ngo to me camper o ezambula sika année ya sika 2023 changement de mentalité ça fait aussi du bien motema mabe en likunya to longola ngo jalousie to longola ngo lipambo no eza yo yanga eza yanga il y a d'autres jours à attendre muto to benga qui était muto to finaka comment vivre comment ça a toujours posé comment ça a toujours
éclat. Comment ça tout pourquoi? Bon, il y a des secrets dans Nzambe te. Yoko luka au final na bandenge nyonso mais Nzambe alola o aza pona ye ato sali ndenge ni ceux qui alobaki non non oui oui. Alors à quoi boya ko luka ko sa moninga mabe à quoi boya ko luka ko fina muntu. Eza mutu penda ko ndeti na sa émission chez Vani Boy et mutu asepela chez Vani Boy benga tonton Hervé s'il vous plaît na cause numéro chez Vani na fini chez Vani aza mutu ala tamso ko bando sunga yewe ngana antika moi qui mutu mabe bongo pezana. Mouta tourné pas dans tourné film pas dans numéro za affichon les arayo ba sengi numéro ya artiste a jouer pas dans wana oboy ko peso fini o aza na téléphone te ki motema mabe nga kutu wana obenga su ki motema mabe te ketu et surtout so aza mwasi on se pana lipambo ya muninga ni mwasi te aluka ka fina pona oya zuite mais tango za komi ozo fina baninga c'est ko za komi fina yo moko moyo kepe liboso ezate basala berère eza berère grave là mususu na nzela ya mutu wana yo poko zwa lipamboli ye pa ko kende kuna bobe akutena mutu wana akomi place bozo senga mutu moko boya sa ete ser na ngana to vie na ngana likambo ya sala kango bien lokwa ngala komi aseke ye pe fwa ya aya osale loko poso lelo ngana za eza pona vie wana to pona ser wana siko so fina ki ça c'est bien okutana lipamboli wana okutana ça c'est bien voilà merci beaucoup conseil nini kasi ko pesa ba comédien o bazana molimo conseil on a pesa ba comédien nyonso to bongisa mitema na biso o eza 2023 tozo luka culture na biso mata na cinéma tozo luka to tombola bendele ya Congo na biso o to lingaka mingi alors to tika ba haine to tika ba jalousie to tika mitema mabe tozo musala na biso lokola papa na mama po ya ngonde mutesa la biso kelelo to yeba na partout dans le monde mutu aluki mutu à travers na yo fongola motema motema no za la polelo fungoli obenge tel ba luka na nzela na nga boye no ke otake tu osala boye eza malamu te le musu muto yozo fina ye pindi mutu azali pamboli na yo batie pembeni na yo mais avant lipamboli na yo zwango pa na ye fo bandana mkozwa lipamboli après yo yo kozwa na sima siko soki yo fini moi lipamboli ne koma directement eza te jalousie eza na ngone eloko te ko bomana eza na ngone eloko te eza na litomba te le contraire tozo fongo la porte ali felo biso moko po lobito ke fini en enfer alors que biso nyonso mutu na biso titola la tola muka tola ba ke un jour mona bokonzi nzambi voilà siko bokonzi nzambi to mona ona mitema mabe jamais alors faut to sokola mitema na biso to sokola ba penser na biso to sokola nyonso ya biso et comme propre po nzambe asela biso makamba minene culture na biso e mata cinéma na biso e mata l'homme d'affaires ya minene mais na nzela ya cinéma ezala malamu mingi tonto Hervé c'est un peu ça conseil ndenge na pesa bande na biso ya théâtre voilà ça c'est une bonne conseil et maintenant to zonga pe susu na mambasi la ndenge juste trophée on le banane parce qu'il y a d'autres gens bazarapé au monde aboué ba komi au PC ba trophée ba komi c'est ba comme ça moi pe pour acheter pour game mais si là tout le monde a ngoté malgré tout le monde a ngoté mais on va toujours continuer à en parler tu peux le dire comment maman omonika ndengo zaka simple o simplifia kama zano ka bongo voilà poso lipambo lezo ya toujours na chemin na yo c'est parce que oza simple oza doux oyebi ko solola alors ma pambo lezo ya pa na yo e commission orgueilleusité e matiso mapekate etinda yo pete obanda ko ina batu misusu to mona batu misusu baza beloko tete zalaka ndengo zalaka continuer et puis lipambo li na yo nzele za na mulai eza mulai mama na atteindre ba âge musute o ba parents na biso ba kufela na komi na ngote c'est que lokwa no komi wana te c'est que nzela no eza no mulai lipambo lino peza mulai alors opportunité ba saisira kango tango zui opportunité bo yeba ndenge ya ko simba ngo zala makasi poso oza makasi te olembi okofonga maboko opportunité sani ekwei donc onyo se koyelo na gauche na droite mato ino ezalaka ya kokanga yo talaka oyo zo sala landaka nzela yo kende musala na oka liboso c'est un peu ça. Voilà, en tout cas, si la Bissal, moi je dirais une chose, tu es la meilleure, tu es exemple à suivre, tu es la méga star de mon pays, la République démocratique du Congo, tu es notre fierté, hein, qu'on se le dise. Tout le bango, tout machin monté parce que biso tout oyebi valeur au yopé sarabiso, comment on vendra biso à l'extérieur, comment au tombe la culture na biso par rapport à Moussala Nayo, vraiment tu es à féliciter. Je vais te demander, il y a d'autres choses, il y a d'autres gens qui peuvent courir Moupandi Pembe Nayo pour dire n'importe quoi, ceci c'est là, et qui peut changer envers bateau. Mon bateau donc on a bango on maîtrise déjà bateau bezara kana bango. Bateau balinga comme mingi, des bateau balinga comme mingi bongo balinga comme pekara mingi.
batu ba koma ko inote parce que yo déjà petit da batu tendance ya malamu ko ba toujours dans un batu malamu ko bebisa vraiment opportunité on nzamba pêcher saisir yango et puis on est d'accord toujours que bi que oza toujours assis la bisalo biso to yebi tu resteras la même une fille pas comme les autres, tu n'es plus complexeuse, tu es une femme de caractère, tu fais semblant s'il y a quelque chose comme s'il n'a pas. Hein? Tu t'en fous de tout, toujours chaman, en tout cas, continuez toujours bon salaka, bon zalaka, bon parce que Nzambe alola yemoka yebe sikanini akomema yo. Entourage et bon c'est là ba relation té entourage. Et ça la teke batubayi na yo à travers entourage. Et ça batu belé ba comment ba grand ba batela ba fanatique na bango ba batela ba relation na bango. Et ba entourage ba ya po ba aider. Entourage sur azap il faut aider pour que qu'il bosse entourage a ko banda ko ya ko baby sa réputation te ba relation na ce entourage a ko ya ko baby sa relation et ça déjà marche moi à ma bé donc il faut que t'aimer les logos déjà dès le début sur ma bé moi écoute quand je parle comme ça je sais ce que je parle parce qu'il y a plein de gens bon ya peut na yo pour pas détruire to ba baby sa ba bon ba relation na yo na ba tout mususu alors nous on est là derrière toi on t'aime beaucoup Toti kaka na olingayo mbule beta mbonge ya mon pépé ça la soki nini qu'il pleuve qu'il neige et t'as des bichotés on est derrière toi on va toujours te soutenir par rapport au saramsa na malamu toza toujours simana chevani on est à la fin de cette émission je sais pas ba remerciement na yo pesa et pas ya banane ah ba merci nanga d'abord et pas na yo tonton Hervé le sayo mtulanda oyambanga mine na kata plateau il y a 2000 TV hein 2000 TV. Ah, merci Nayo. Et puis, on a fait groupe Galaxy Mobimba. Ah, bah, mbote na bino ya ngwana temps on a oboa ka groupe Galaxy na omona Falon, na omona Choupette, na omona Buka, ya Buka di Congo, na omona chef nanga Erich et chef nanga Shoria. Na bosante chef nanga Flash, bambote na bino ngwana. À ma famille Guimena, bambote na bino ngwana, na bosante ma maman chérie depuis États-Unis. Lori Mabia la maman pasteur, bambote na ngwana. Na bosante na mwana nanga que j'aime beaucoup, Baby Manouana, ah, Baby Manouana, ma fille chérie. Je vous love, hein. Merci beaucoup. Bye. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. On est à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis un grand merci. La confiance, merci à vous. Merci à tous les avocats des SB. Toujours merci à le président Josué Ngondi, notre président Josué Ngondi, le président de tous les avocats de SB. Merci à vous. Maman Zozona Inde, merci. Maman Kani Kikati, merci. Maman Stéphanie, Maman Pasteur Françoise Vang depuis Paris, Église la Flamme du Fée. Merci à Lily des Suisses, mon vieux Sam Coucou nécessaire. 3 fois ça monté à ma main, coucou moi ça mon couché. Merci à tous les enfants du groupe Galaxy. Nalingarabino Mingi, portez-vous bien menacé derrière la caméra. Toujours présent. On vous dit au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Nabo Santé, Tata Mwasi Bissalou Tendras Dibinga et puis Maman Légui Bissalou, Miss Lolo. Voilà. Numéro de téléphone, tonton Hervé. Ah, ça c'est bien. Tu peux donner ton numéro de téléphone le plus vite possible. Tout le monde a besoin qu'on rejoindre ces Chevani. Soit c'est la Chevani. Numéro nanga isa plus 243 085 14 54 931. Plus 243 85 14 54 931. Voilà ce que Bengi aujourd'hui directement et puis il numéro à WhatsApp. Vous pouvez l'écrire sur WhatsApp et puis l'appeler. Mon numéro c'est là. Si tu veux ajouter quelque chose hein, par rapport à l'émission OYO et comment mon aîné soutenir tantôt Hervé, vous avez besoin de boire cacayo et puis bino ba publicité, ba sponsor, vous avez besoin de publicité bino les cara awa, ba mafuta, ba maison d'habillement, ba agence de voyage, ba produit nyonso. Si vous avez besoin de cette publicité promotion à la chaîne épisode de Mal TV, mon numéro est là, contactez-moi. Et puis, merci à tous les abonnés de notre page Facebook. Partager l'émission à Bichou, abonner à YouTube, partager l'émission à Bichou, vraiment mingi. On est reconnaissant. Et puis, abonnez-vous en cascade dans notre chaîne Demain TV pour ne rien rater. S'abonner. On vous dit au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. S'abonner à la chaîne Demain TV original.